ezala quitté. Avant 1947, Pakistan ezala quitté. Avant 1946, Inde ezala quitté. Ezaki kombo mususu. Yango siko, tant babeng yango Hindustan, elinko lobake esika ba Hindu bafandaka. Aho pe soki totali biso nyonso tozo mibenga muindu. Soki toche même na pluriel eza ba Hindu. Siko biso pe kuna ba Hindu, aho pe ba Hindu, difference eza wapi? La vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Qui vivra verra. Papa Omi, yebisangana likambo bandeko yebisangai. Ya bandeko yebisanga boy. Oh papa Mbenza, ngana yebi lingala très bien. Ya yebi lingala très bien. Kolopsanga da français te. Kolopsanga da français ngala yebi lingala très bien. Ngana za ndeko na bien. D'avance ngana za mwindo na za mundele te. Boye. Oui. Ingeta papa. Yebisanga kasi ile moni la soko sa mtu mwindo. Papa na komba tata mwana pe tata mulimu santo le kam na lingina lo ba eza vraiment profond tam so batu musoso ba mona net na zo blague mais eza réalité soki mutauti end babenga kai indien mais tam musoso to yebina note histoire ya kala ndenge banaki mboka to benga ka end lelo na kala ezalaki nango end te. Après indépendance de tubapesa ki kombo Inde. Inde eza na français, na anglais eza India, na kindi eza Bharat. Mais na kala, na ba série ba 1400, ba 1300, ba 1500, kombo ya Inde ezalaki Hindustan. Hindustan na langue na ya ki indien elinko lobake esika ba Hindu bafandaka. Esika ba Hindu bafandaka babengi yango Hindustan. Tango ba musulman ba ye donc ba coloniser ba bundisi ba roi makamno seleki na ba Syrie na 1600 ba Angleterre ba ye ba bandi ko sala ba commerce na bango tango ba moni ke awa batu baza maele mingi te baza gentil awa tokoki ko coloniser bango de ba ko créer ba compagnie na bango ti ba coloniser biso ba ko libérer biso na 1947 de ba kaboli biso na Inde na Pakistan na Bangladesh ezalami kala mingi te. Na avant 1965, komba Bangladesh ezalaki te. Avant 1947, Pakistan ezalaki te. Ndenge wana pe avant 1946, Inde ezalaki te. Ezaki kombo mususu. Yango siko, tango babengi yango Hindustan, elinko lobake esika ba Hindu bafandaka. Aho pe soki totali biso nyonso tozo mibenga muindu. Soki toche même na pluriel eza ba Hindu. Siko biso pe kuna ba Hindu, aho pe ba Hindu, difference eza wapi? Biso nyonso toza bana ya tata moko donc touti kaka na papa moko soki biso moko tokomi kolobake o mwindu o pembe to biso nde tozomi kabola eza nzambe akelaki mutu alobaki teke yo okende boye yo okende gauche to okende droite biso nyonso même sango tomonaka moi ibimaka mpona motu nyonso ezalaka ndenge moko eza teke ezi mundele ndenge mosusu motu mwindo ndenge mosusu ezalaka na difference te. Même ba fruit to liaka soki toyebi ke eza sucre mutu pona motu nyonso ezaka ya sucre tango nzambe akeli biso biloko nyonso ya asali eza pona motu nyonso ndenge moko biso pe toza na droit te oyo nzambe nano asali te biso tokende kosala na place na ye yango tosalaka masumu tobungaka nzela donc place wana il faut tobongisa po esalaka pe pasi et puis baninga ebele bapaya ebele bayaka pa na biso pe kuna toyambaka bango très bien parce que apa na biso pe kuna mopaya azande messager ya nzambe donc ndenge bazwelaka ye parce que il faut alia bien amela pe bien alala pe bien po yango nde akomema sango esika okende keno esika na uti ezalaki bien mais soki amemi sango ya mabe donc biso moko nde tozomifingisa biso moko nde tozomibebisa. Donc, personne il faut bongisaka. Même ngai,
mama oyo abotinga soki tolandi comportement na ye donc na ya mama mwilo ekeseni eza te aza mpenza mama boboto mpenza donc ebele bato bafingaki ye bamonisaki ye pasi bazobetaka ye me azongisaki ata réponse moko te ntango ngai nabandi kokola ebandi kosala nga pasi ngai kuto jour mosusu nazwi libanga nakomi kobamba na bato wana ye apekisi ngai alobi non soki oza mwana na ngai ngai moto naboti yo tika kozongisa soki mbwa aswi yo yo koswa ye te donc place wana biso nde ifo tozala exemple po bato mosusu balanda biso mais soki biso moko tozobebisa nani akolanda biso ifo tomipesa valeur po tozala bato nioka role na ye koswa mbwa role na ye koswa me mutu soki ye mpe abandi koswana na koswa donc eza kaka ndenge moko toza lisusu bato te wana biso moko tozomikitisa nzambe oyo apesi biso mayele sagesse yango nde esali biso ki tozala bato donc il faut tosalela yango mama oyo abotinga baprofete badoktere ebele bayebisaki ye akobota te